Werrason a préféré Fali que soutenir Ferregola Oyo, babunda na ye po basala maison mère comme maison mère. Mais tant que Ferregola qui osala carrière solo, Werrason a pona ki abundisa Ferregola. Lelo Werrason azali kotia eliki aki basunti asalaki mpona Fali mpona Stade de France. Werrason azali kokanisa kino Fali akozongisela ye retour. Fali sikoyo boyi kozongisa retour. Boyoka maloba Piroger. Fali Poupa a robeta na Otu Arena 2 dates, mais na Londres, moi malade et Alaki, mais il a réussi quand même. Il y a autre deuxième date. Ton impression de voir Fali robeta na Otu Arena? Je n'ai aucune impression. Bisoto beti na forêt nationale na tika le monde na lobé na ngote. Donc je suis pas là pour na lobé la babilo rabato ba lobé la mamba batute non. Je suis pas là pour ça. J'ai dit que par rapport à l'artiste au Tuninga, je n'ai pas l'impression. Nazan lo lobate. Ah, donc yo mo sola boy. Bien sûr. Ngana wengeti, yo wangane, ngana wenge, moi je suis pas là pour comme ça bateau fêlé. Non. Ils sont sincères. Ils sont réciproques. Biso beti na forêt nationale ou anat. Mais qui a parlé de nous? Et boy, qui a parlé de vous? Allez, pourquoi moi je veux parler des gens? J'aurais voulu que les gens parlent de vous comment? Ben oui. Comment? Il fallait qu'ils parlent de nous comme nous aussi on parle d'eux. Ils sont toujours réciproques. Piroger mon ambo. Bien sûr, ça c'est Wenge, ça c'est Piroger. Non, la tombogi te, Wenge tombogi te. Yabi Wenge te, baba Wenge te. Oh. Piroger mon ambo. C'est-à-dire qu'il y a comme une kanda ya grandoki. Toyebisaka bino, bulinga koyokati. Toyebisi bino Ferregola za ya bino. Bo soutenir Ferregola, bo pesa Ferregola ba reconnaissance na ye. Bolingi ko pesa Ferregola ba reconnaissance na ye te. Bo moni Ferregola mutu mabe. Mais Ferregola na mutu mabe. Asali festival na ye. Moto ali boso. Ferregola pensé na ye a parrainé festival na ye. Werrason. Et Werrason a touché mbongo ebele. Au-delà de 50 000 euros. Mais nous sommes bomona ki mabe. Évidemment 2024 wana bomona ki mabe. Lelo su awa wana 2025 Ferregola kobenga ka Werrason kulutu. Leki na Werrason la dance. Finga fere, finga mama fere, finga na gigola. Bomona ki malamu. Bokanisi kino su ba sosi na Fali. Bokokinde liboso. Héritier a fait la même chose, même erreur héritier a sala. Ils a erreur Werrason a salaka, yango pe comme au côté l'héritier. Héritier Werrason na Fali bako aider yo musicalement te. Bako induire yo bako combattre yo. Allez-y voir makambo Werrason a sala na héritier Watanabe. Si réellement Werrason a lingaki héritier, Werrason a lingaki a concert na le 4 juillet. Parce que héritier ko beta lelo te Werrason beta lobby jamais ko salema parce que aza mwana oyo kolisi na ndako na yo so ndenge olobaka so eza réellement mwana kolisi na ndako ngo sala bongo te parce que ba fanatique ya Belgique ba yaki na concert te héritier alors que Zénith sala ki piaka bato batal ki na participer na Zénith na zongo so na participer ko na combien na ko dépenser et bato ba choisir ba ki ngambo moko bato pe a France ba tere ki bo so na ki na Belgique na kepi na Zénith hérité na ko perdre c'est là où hérité a perdre parce que ceux qui hérité za moto ko sosola atika vina e Werrason ala na isute kangana na isute toza ba gaulois mais tant to mona makambo mabe tout autour na musique na biso il faut tout dénoncer vina biso Werrason a dimbela kindi hérité amona ki bato ba Belgique e beleba na concert hérité faut na profiter bato na ba yate batikala nanga omondi makambo mtema mabe vina biso za nango soki ba poulet ya maison mère ou ba salaka image ya maison mère barandaka vraiment donc histoire ya maison mère tikala eza feri eza ba héritier eza ba Celio eza ba Bill Clinton eza ba JDT baza ebele ba Déplique ba Fabregas baza ebele ou ba sala honneur ya maison mère. Mais vie na biso a détruit master na biso héritier na ko parce que Zénith on aucun artiste congolais beta Zénith salam piaka mais vie na biso salisi leki na asalisi leki na héritier piaka na ko
pona motema mabe via lingi otikela ba leki place te soki héritier to nusaki zini to wana lingi za la kombo na nani lingi za la kombo na Werason bangi za la kombo a faire état tandis que faire encadra héritier chez na palais ti ndi héritier bimana maison mère ndazonga chez yo mais héritier tango bandi carrière solo na to répéter na ba vidéo nanga faire fungola héritier motema faire gola aya ku participer na concert héritier aya kotala ye pona ko soutenir ye eza masa bandi boulot sika il faut tout ba motivation ake nango liboso ndule senga bongo bato bakozala te jamais baza sima na boti batikali ona ti bakufa pana ba travers nao ezalaka te un vrai leader soki aza na mosala aformaka batravailleur ti batravailleur bakomi période moko fo batravailleur bakende kovoler na propre zele na bango ya vie na biso Werason eza bongo te vie na biso Werason na komoni ke non bamasa oyo baza na batalent e bango nde bakosala richesse na ngai vie alingi otika bamasa te bakende kocrée bacope na bango or soki azalaki na mwa organisation moko ya bien bochanke de vous bokende bosala bagroupe na bino mais s'il y a des choses bobosana part na nga te est ce que bakoboya bobotela nga ata 10% na babiloko na bino bozwaka kuna na vivaka mpe koto oyo bakoboya jamais c'est ce que eloko keisha alobi entre mpona Kofi na Fere na Fally les vieux là comprendre le business te les seuls artistes à comprendre le business sont les affaires business musical Fere nda comprendre le business on parce que Fere go la créer festival na ye pesi 1/10 na ye pas vie na biso Werason parce que ba Werason ya pamba ta zoka mbongo Werason ya ko matana podium na sina mbula za pamba te parce qu'il avait touché de l'argent ce que Werason zoka mbongo trenga pour la mbula te tout ça là qui déjà communion malamu entre ba Werason qui biso na ba golo or ce qui vient na biso Werason saisira ki opportunité wana ba se terre banani na bango ba continuer ko sala ba œuvre bongo ndi ba okotsa mbongo ebele allez-y ba golo baza de l'autre côté ba Werason baza de l'autre côté concert ezali Fera vina biso ba to Fera bandi concert vina biso ya kuti Fera na podium tu sais combien bato ba kosepela parce que et monana ki na ING Arena ba singa ki Fera golo banzembo ebele oya maison mère Fera yimbaki alors vina biso zo ko saisir opportunité vina biso ko bukana te za ko l'art mais zo comprendre le business musical te yo zo comprendre que toza musique a clash la bino wenge et Fera golo za na ngosute charge wana to longole na mamuno kwa Fera biso ba golon to ko bunde la Fera to bisi Fera golo sala musique so ba fingi yo biso to répondre na place no ba clash yo to répondre na classe na yo yo le côté l'art na compte na yo biso zuko to bunda po na yo na place na yo moto nyonso boya yo to ko défendre yo bomoni est-ce que Fera golo zui place munene na musique tant que tu sera bino botiaka tembe il faut bozala mayele bokozala nango yango ko ma musique na bino likolo mais bino bolingi kozala mayele ti bolingi bo combattre moto oyo azana na standing ya likolo na musique ya lelo sengi sous matalana te sengi sous ba clash te et sengi toza na période digital avec le digital ba clash na bino zo na au place te artiste yimo ko kozana indépendant ba musique ne temps zo tourner kuna ils ont côté l'art ba plateforme streaming azozwane l'art ce qui peut ba bengi ba festival ba côté l'art ba bengi ba produire concert à côté l'art artisan a besoin de visibilité makasi te lo ko fele zarango mais artisan a besoin que non a créer ba contenu nango ba to ba ko sepela nango ba musique nango ba to ko sepela nango ils a retourner kuna ba plateforme wana mbongo nango zo kota muke zo kota na zaranga bien au lieu ya ko gaspiller mbongo ebele ba télévision ba marketing ebele mais l'art eza dimi au monde que osali marketing ebele promotion mingi mais ozana ndako malonga te famille baza vraiment ko respirer lo wa yote bandeko baza na kisasa baza ko lila mais siko Fera golo la famille mo bimba na na poto moto akolela kuna Pierre azati bana baza na batanga na ba poto bekola bien bana bazolo ba français kitoko bazo bomba langue na bango te mona so bazolo boyo ki voix na ye taliana zo sala kuna ba évangélisation petit na biso pe kuna oser kuna azo sala ba rap azo ila biso ale biso nani l'afropop azo yemba kuna danger ozo mona te ki c'est comme ça qu'on fait des choses